www.radio-sans-effet.com. Héros national Patrice Emery Lumumba. Lelo tozali na héros national Rossi Chimanga. Kasavubu Mobutu Muze Likama Oyela biso na kati na mboka Kanam. Maréchal Alobaki après moi ça sera les déluges. Plus rien ne sera comme avant. Yango toko vivre. Qui a de Kibeni. Écho de la RDC. La guerre sera longue et populaire. Mouzé. Wapi mapinga oba kubunda. Oba défendre oba na mboka. Maréchal akei Mouzé aye. Akumba Kanambe. Oyo aya kosala biso. Osamboli na kati na mboka lobi 5 chantiers. 5 chantiers yango Rossi. Lelo akei. Naba oyo ba ko soutenir yo. Pasi mingi na motema. Prenez-vous en charge Etienne Tshisekedi de Mulumba. Dès le na mikili na Belgique nano bakundi. Rossi a télémé à se prendre en charge Kanambe Aboumi. Bino ba ebosi kali. Bana oyo Rossi a formé, il n'est jamais trahir le Congo. Mapinga ya Soni. Babeti Rossi Masasi. Na Mopanzi. Makile Tangi hémorragie. Lelo la lumière. Toeko symbole en écho de la RDC. Masolo. Ya Rossi Mukenzi Chimanga. Mwana botama na 1982. Yeyo atiki biso na 2018. Nani abimisi ye mopepe. Hippolyte Kanambe. Nanzila na mapinga ya Soni. Oyo baya kosala biso be safasi. Papa na ya boyi bato baloba pe à son âme. Tala famille kitoko. Bako lela. Papa a perdre engambe. Bango mo abengaka ye mobali. Rossi akeya tiki libota na ye. Bango ye na pasi. Responsable ya libota oyo. Ndenge balobaki o c'est un voyou makambo ebele bele responsable. Et puis papa na ye responsable aussi. Papa na ye abeti seta lobi am ya mwana na ekopema jamais na paix. Maman na Rossi alobi am ya mwana na ye epema na pete. Na oyo azwaki telefone, na oyo ayokaki, na oyo abengaki, na oyo azalaki, na oyo atiaki mokoloto, na oyo akomaki, na oyo apusanaki pene, oyo ayaki na biki, oyo ayaki na mesa, oyo apangusaki. Alobi mokolo wana nyonso ba oyo bazalaki bayebaki yango. Bango nyonso balanda. Moto atikala azala te. Libota oyo ezali na pasi makasi. Makasi ya kosakana te. Yango tokoloba na bandeko. Tozali na biso ba donneur de leçon te. Kasi makambo oyo penza oyebi nano te. Yambo ya kosembola na miso na bato. Esengeli kozala na ngele. Po ete Kanambe asali tout a déstabiliser famille. Kanambe asali tout matanga ya Rossi ezala na ampleur te. Kanambe asalaki tout corps ya mwana wali mwisa. Kasi ezalaki epema pona nini po tata na Rossi atikali obengi na likambo ya mwana na ye. Tata na Rossi, mama na Rossi baboyi kolia mbongo ya makila ya mwana na bango. Tata oyo alobi ye atikali ako continuer bitumba ya mwana na ye. Tina libération. Tala détermination bandeko na ya basi kolela. Bandeko na ya mibale. Mama na bango. Video ezali. Bokota na YouTube botala. Bomona mama na bango. Engambe ya mwasi. Nenga kolela mwana na ye na kati na sanduku. Makambo nini akoloba. Mwana na ye akende na kimia te. Mwana na ye alanda. Bato yo basali ye mosala. Balanda ye. Bongo bandeko. Kanambe ya salutu asali o makasa elekaki o baliaki mwa mbongo o ezalaki bepona nini mokolo kor ya Rossi ekobima bato babima ebele te bato bazala na kanda te bato babaye ba décourager balobi libota na bango elie makasa ele fafio bandeko bitumba oyo boyeba ete anera azali na kati akosala pe bato zunguluke likama mosusu moto akobenga o etala sango toyoki awa keba tango mosusu azali moto oyo batindi ye kuna na njungu ya Kanambe aya epai na bakombata bopesa sango mpona kodécourager la population na kati na Kinshasa. Rossi azalaki voyou te, Rossi azalaki bandi te.
Rossi aza responsable boyoka mama na ye ndenge akosembola. Rossi azwi boccasion ebele akende États-Unis o. Rossi azwi boccasion ebele akoma ministre o. Rossi azwi boccasion ebele azwa bambongo. Rossi aboyi alobi akobundela mboka, le peuple gagne toujours. Rossi nde yo zali na poto okolia frite okolia biloko okolenga, mais Rossi bapropose États-Unis aboyaki tala marié mwana 82 ya bala bato kome na poto bavandi awa yaka tovanda. Ezali penza mawa mingi, ezali mawa mingi na biso bakongolais na belobi biloba loba koloba loba loba to ko relayer message ya PPRD. Rossi ye yo abimi assistant bomoni ba étudiant congolais pleure l'assistant Rossi Mukenzi Chimanga. Tala moto azalaki assistant boye bokobenga ye bandi voyou na likambo nini. Ako sensibiliser ba jeune na mouvement na etala esili oyo batie croix wana rouge nde Rossi. Mwana kei boye mobesu boye mwana 82 Rossi atiki biso motema pasi. Toko sala video parce que sengeli to sala yango poto babundeli nikolo pasi eza na motema courage eza te mais sengeli ka to sala. Tala Rossi mokolo babomaki ye wana na tata mbwela papa sango mokonzi na bana tala mokolo akufaki ye mwana akosensibiliser bato. Tata na alobi j'ai récupéré le corps de mon fils, je suis content de pouvoir organiser des funérailles dignes de son nom. C'est un héros qui est tombé. Hein? Papa na ye komo na ye Ignace Fernand Chimanga Mukenzi. Tala mwana mokolo akokufa, tala énergie na nzoto azaki maladi te. Tala nzoto makasi. Rossi Mukenzi na biso akufaki le 25 février na tango ya marche ezalaki anti-Hippolyte Kanambe na Kinshasa. Hein? Ezali mawa mingi. 3 mois après nde baye kopesa corps ya Rossi. Tala sensibilisation Rossi na Kinshasa. Bomonaki azaki na kisakata sala ala kisa star, ala kisa yende moto akobundela mboka, yende moto bote. Eteya bakisodisa. Batata kizodisa na ba mama kizodisa bazali awo. Komila kisa ngai nde mobundeli nekolo ngai. L'humilité komikitisa. Babundela mboka na kimia pe na mayele pe na ba stratégie ebele. Tala mwana mobali oyo azaki na makoki ya kosensibiliser ekutuluku na bato. Baluki ye na modele nyonso. Rossi aboyi. Hein? Rossi aboyi abi akobundela mboka. Bana bako yemba na cercueil ya Rossi, ba activiste batondi na peuple congolais tala. Mwana makasi ya boye. Masasi na pandi. Bangongo ekoleka. Bana bako kimisa bana oyo losako nzambe apambola bango po Kanambe balingaki bayiba corps oyo ya Rossi mbelelo toleli ata ebembe wana te tomoni te boya kufi kutu asali na makasi pe ayiba yango grâce ya bana oyo tala wana bamosotise ye te bana babengi MONUSCO penza ye na retard engambe ya boye botala engambe ya boye mwana makolo etonda sportif tala libumu plat bokolia basemuli ya mabumu komi lokola basi bazali na bazemi na fingi na ngai te me nalobi tala mwana oyo akokai kosala na ye vi na ye ya bozoba me aboyi abundeli mabele tala batraite ata kotraite te mwana kufi tala ndeko na ye ndenge akolela bongo mpenza famille ya bato ezali na pasi ya boye biso tokoka korelaye message ya Hippolyte Kanambe ya découragement tata na Rossi alie makasa esali boye ezongisi boye tato azali na pasi makasi alobi yango j'ai récupéré les corps de mon fils, je suis content de pouvoir organiser des funérailles dignes de ce nom. C'est un héros qui est tombé, tata oyo na ba maigre moyen na ye asali Rossi azala oyo azali atangisi apesi éducation mais Rossi azalaki te moto na makaya moto na mobulu asali na ye sport mais tala ndenge atikali alima hein? Na kati na kingo na tata na ye alati médaille ya mwana na ye oyo azwaki champion ya taekwondo soki taekwondo bino ati boyibo kolimbisanga hein? Mais papa na ye alobi ye pe azali opposant pe atikali opposant Hippolyte Kanambe na kati ya Rossi azalaki pe kotelemela Kanambe makasi hein?
ba mouvement na bango koyoka soki mouvement ya collectif ya 2016 oyoka babele babeta ntango bapopopo ya kisefe te bango bazalaki na kati ya mosala bakosala mosala ezali mawa mingi okufela mwana bakende kokamata koro ya mwana bakangi pendant 3 mois pasi ya ndenge wana douleur tata oyo si otali bie kasi rosi alandi makila ya tata na ye okomona rosi alandi makila ya tata na ye maloba na ye bande ebandaki mwana ne mokolo akufaki te na lelo ntina cercle ya koloba ngo mwana na ye ope ya soname bato bakokoma pe ya soname tata na rosi aboyi alobi rosi apema na kimia te akosilisa bato nyonso oyo basali ye mosala wana esengeli bakende na oyo apesaki biki na oyo ayaki na telefone na oyo apesaki tasi ya kafe na oyo ayaki na luto ayaki na sukali bato wana nyonso esengeli bakende babakisi se te balobi na kor ya rosi bademontre que politique ya terreur échoué et puis bango bakokontinue kobunda famille ya rosi losako epai na bango bazali famille moko baza penza balakisi ke balingaki mwana na bango pe vraiment baza babundeli na ekolo ero akei tozali wana na bino ensemble radio sans effet RSE elobi na bino courage nga na koloba pe ya sonamo te po bino moko boboyi toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet maloba na Yesu Masia bolanda biso na Echo de la RDC oyo ezalaka na YouTube mais soki olingi olanda biso mpenza na bolai tokoya na émission soyez bénis et restez connectés s'abonner tia bacommentaire na yo contacte biso pour participer na badirect na biso na kati na